Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda Taba. Fene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Le Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raph Ngendo. Check. Raph Ngendo, le présentateur la force créative Congo promo. Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngendo. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Mbote na bino nyonso, place Bozali, peuple congolais, ezala na Afrique, na bamboka nyonso, que le Seigneur vous bénisse. Na yelelo na message, oyo nzambe apesi ngai, ngai nazali la voix qui crie. Maman Jennifer Mwadi, et na nzambe atini nga lelo po na message na peuple congolais. Posa na ngai ezalaki kozala awa te, mais na moni ke naza na devoir civique ya ko remplir mission na ngai. Pe ndenge nzambe atindeli nga lelo en tant que serviteur de Dieu pour na kopesa message oyo ministère na ngai manteau de feu et koti ya moto. Que le Seigneur vous bénisse. Nako bandana nona 1992 message ya lelo ezali pour na peuple congolais, ezape pour na ba candidat na élection présidentielle
Félix Tshisekedi, Martin Fayulu. Pe message ezali pona président Kabila. Lelo, nalingi na yebisa bino que depuis 1992, 26 ans aujourd'hui, Nzambe a memelaki biso tozalaki na Afrique du Sud, prophète ayaki na église na Johannesburg, kombo ya prophète na ibiete, nanu na mona ete, pe simanango na mona ki ye lisusu te. Kasi a délivraki message que na bombi ti lelo 26 ans plus tard, to banda kozela accomplissement ya prophétie wana. Alobaki Mobutu azoleka. Ezalaki na 91 tozo kota na 92. Mobutu azoleka. Sima na Mobutu moko akoya. Mekotia elikia na bino na kati ya muntu wana te parce que akosunga Congo te. Mais sima na ye yepe akoleka, troisième personne akoya sima na ye, akozala mabe koleka Mobutu na ye wana deuxième personne. Ba pasi au Congo ekokota nango ekozala jamais vu na makamonyo se leka liboso. Mais alobi kasi quatrième personne oyo akoya yende akomeba sikoyo lisungi pona mboka ya RDC. Message wana totikali nango na bombi yango na motema na ngai pe de temps en temps tozo solola tozo yebisa bandeko likambo wana nazo se rappeler lisusu dernièrement to solola kinango na motomoko munene azalaki ya wana mboka ya États-Unis na Dallas. Papa Jean Caleb Mombole. Et nalingi na yebisa bino que depuis quelque temps nazo solana na Nzambe ayebisi biso boye, ayebisi ngai. Bozalaki kozela muntu wana quatrième personne depuis 26 ans. Numéro ya Martin Fayulu eza numéro nini? Nezali numéro 4. Nga moko na kamwaki na sutuki na ekoyeba que numéro 4 wana eza très significatif, eza numéro prophétique. C'est que quatrième personne oyo tozalaki kozela plus de 26 ans aye komona na lelo. Ezali choix na ngai te parce que depuis bomwana nga nazalaka nanga muntu ya UDPS. Donc eza choix na ngate mais nazana conviction selon oyo na recevoir que c'est ce que le Seigneur a dit, nazana devoir nanga ezali na partager ango na bino bandeko nangai. Tozeleka na 2011-2012 Nzambe apesi ngai message ezalaki na kati ya ndoto ya 3 personnes namoni batu misato balataki ba robe ya pembe totelemaki na bango na plateforme nga nazana bango et tozotala peuple congolais batu ebele batondaki neti fleuve mobimba batelemisi maboko bazoloba toza na nzala. Na moma wana tozalaki kotelema tozosolola to discuter na Kabila tosoli na Kabila to luka solution. Kabila alobi akoyoka biso mais apesi réponse oyo réponse apesaki ezalaki ya lisungi te. Tozalaki na mawa ndoto esilaki. Naye komona ke na ba 2016 si je me trompe pas, Église catholique et télémaki et première image naye kokuta na internet namoni il faut naloba que pendant na moment nazwaki ndoto wana namonaki bato misato wana nazokanisa chaque fois nazokanisa ndoto wana nazokanisa mais est-ce que bato wana bazaki ba pasteur c'est comme si bazaki ba pasteur mais ba pasteur balata pembe est-ce que zolakisa sanctification parce que bazalaki propre liboso ya Nzambe nazokanisa mais finalement leur église catholique et télémaki na ye komona ke photo o ebimaki na internet balakisaki 3 personnes balataki pe elamba ya pembe oya ba prêtre catholique ndenge boyibi nde na ye ko yeba ke
ndoto na nga wana ezalaki nde prêtre catholique batelemaki. Mais mission na bango na ndoto esimbaki te. Pe toye komona que malgré effort nyonso basalaki, biso pe nyonso tozalaki kokanisa, tozalaki na espoir na elikia wana, mais na suka esimbaki vraiment te. Wana eza koloba message onazwaki. Maintenant tozokota na message oyo Nzambe apesi ngai. Ndenge nalobi 26 ans que tozozela numéro 4. Quatrième personne. Et quatrième personne. Code MM13 et puis code MM14. Ngai kaka papa ngai. Papa bozo beti batuma baku Bana yetu. Papa, nini ngoza kuyima boy? Kasela pombaka ngango. Yoko mumune yoko yo zibe service Ah on a zibe service. Tout le monde a la servi. Écoute ngai. Ngai. Nani ngai kunzi. Yebisa kunzi. Ozala ki presi. Lou. Puisque zibe service na janvier tozana kati Angola. Angola. Brazzaville balali. Omoni kuzanga kuibe jali we mbimboneo. Na Brazzaville toza pelisusu wana zibe service. Bato bele bazokufa pona ba agence. Voilà. Agence ya si na Europe mobimba. Bato bofani na France. Bozoko kende na Rennes. Bouti Lausanne. Boke na Rennes. Botie biloko na bino bozaka na Paris. Rennes. Biloko wana nyonso toza kuya. Non papa, aza mundele te. Congolais lokola ngai na ye. Zibe service. Papa, baleka kape sérieux boy. Merci. Kosanga mwandam. Merci. Zibe service. Agence pas comme les autres. Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Senwana est représenté dans le symbole 4. Nalingi pe koloba message na papa Félix Tshisekedi Tshilombo na koloba bongo. Il y a des personnes, ba prophète mosusu, batu mosusu bazoloba, tout le monde est en train de parler, mais nalingi na oyeba papa que oza na yo maudité Nzambe azaka kana plan na yo. Le plan de Dieu, pourquoi Nzambe azo permettre Muntu mususu aya, parce que pour l'instant na bataro nyos tozaki kozela batu nyos bakanisa ki yonde okoya kozwa ngwende wana position wana, mais la raison pour laquelle Nzambe ayeko tombola muntu mususu na moment oyo eza plan ya Nzambe pona kotia confusion na cadre ya gouvernement pe na majorité. Na kolobango na français, papa, Dieu ne t'a pas oublié et a voulu que ce soit Fayoulou pour dérouter le pouvoir en face. Na ba projet nyonso bazalaki ko kanisa pona yo, il fallait changer ma carte. Mais c'était pour te préserver pour quelque chose de plus grand après. Acte 26-14 Ezoloba, il faut dans le bango en français, pour ça moi passer lobby. Il s'est en vain de résister, comme l'animal, le bâton de son maître. Saoul l'a fait et ça n'a pas marché. Si tu acceptes de te plier à la volonté de Dieu, ceux qui ont dit volonté à Nzambe, à utiliser les sous. Mais na temps oyo et sengeli a utilisé yo. Tango na yo pe ekoya. Oyebi déjà na motema na yo, oyo esengeli osala. Rejoignez les amis. Nzambe amoni ba sacrifice osali, na ba sacrifice ya famille na yo. Ndenge o rejeta pe ba mbongo ya gouvernement, malgré élection na yo na kati ya parlement. Message, deuxième message. Ezapona, président Kabila. Dieu a dit, libère mon peuple. Nzambe asengi ayebisi yo
otika peuple congolais azala libéré. Mais soki oza na volonté ya kosala eloko wana te, okomona loboko na Nzambe ekotelemela yo. Bible ezoloba les captifs oyo bazalaki ya kokangama na maboko ya moto ya makasi, bango pe bakobima, mokolo na bango pe ekoya. Le Seigneur azoloba que ndenge salamaki na Exode chapitre 5 kina chapitre 8, tomoni neti Moïse a libéraki peuple d'Israël. Azoloba ba promesse nyonso oyo Nzambe alingi asala ekoki jamais kokokisama sans que prophète, serviteur, homme de Dieu alobeli yango lisusu. Déclaration de ememaka libération, accomplissement et prophétie. Mais nazoye bisayo lelo que soki oboyi kotika peuple congolais, Nzambe azotinda ba fléau, azotinda nkake, azotinda mabe, eloko ya mabe, malédiction ya Nzambe, pe kanda ya Nzambe ezoya kokanga yo place ozali. Nazoloba na yo lelo, le soleil, la lune et le ciel et la terre et les eaux se dressent contre toi et contre tes serviteurs et tous ceux qui t'accompagnent dans le nom de Jésus. Le ciel se ferme contre vous et plus rien ne fonctionnera jusqu'à ce que vous laissez partir ce peuple. L'Éternel dit que ceux qui tuent par l'épée, oyobazo boma, na mbeli, bako kufa kaka na mbeli wana. Ba ordre nyonso boko pesa pour la destruction et un peuple congolais, eko baluka nabino comme un jugement instantané. De la même façon, nenge salamaki pona ba égyptien, boko mona, pe boko yeba que Nzambe azana bomoe. Que Nzambe ya Israël, aza Nzambe ya RDC. Nzambe a kosa la différence entre peuple naye na ba oyo baza na libanda, ba oyo baza na molimo, baza na butu, baza na obscurité. Message, troisième message, ezali pona candidat président Martin Fayulu. Message nazwaki ezali que oza choix de Dieu na moment oyo ba signe nyonso ezali. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force. Eza na makasi ya motote. Pe na nguya ya motote, mais eza na molimo santo. Nzambe ako permettre, ako démontrer, ako lakisa nguya na ye po na yo, na kati na yo, pe na yo. Ba promesse nyonso ya Nzambe eko kokisama soki prophète, serviteur oyo Nzambe, messager ya Nzambe a libéré yango. Yango na déclaré nazo tinda déclaration prophétique na moment oyo pour na ko libérer ba promesse oyo Nzambe alobi ekokisama. Nalingi pe koyebisa bino que numéro 4 ezali les 4 coins cardinaux. Nzambe azo pesa yo le nord, le sud, l'est et l'ouest de la République démocratique du Congo. Nyonso ezana maboko na yo au nom de Jésus. Pe pour le peuple congolais, nazo epsabino na Papa Fayulu que le numéro 4 est la kisipe que ça le 4e homme dans la fournaise. Boyebi lisolo ya Shadrach, Meshach et Abednego, 4e personne azalaki na kat ya moto wana place ba bwaka ki bango, ezalaki nde Nzambe yemoko azalaki na kati na bango. Numéro 4 ezo représenté 4e homme oyo ezali Nzambe, mwana ya Nzambe.
nalingi nayebisa yo ke oyo nzambe alakisi ngai ezali bisika nyonso Fayulu akendaka bomemaki ye na kiti neti na kiti ya ngwende. Au fait bomemaki Martin Fayulu te, bozalaki komema le 4e homme. Nzambe azo récupérer ngwende, azo récupérer pouvoir na République démocratique du Congo. Kotala Fayulu te, botala ke bozolanda le 4e homme dans la fournaise. Ba instruction ezali nzambe apesi ngai nakoki ko dévoiler nyonso awa te. Nazo senga ba oyo ba koka kotinda message na Papa Martin Fayulu ba contacter ngai na kopesa ba instruction mosusu nazwaki oyo nakoki ko dévoiler awa na télévision te. Kasi dalobi nzambe ayebisi ngai oyebi pona nini RDC eza spécial pona ngai. Alobi parce que RDC eza nation de prêtres, de mes prêtres, de mes sacrificateurs et de mes serviteurs. Na bengi bango bazala ba témoin na ngai pour les derniers temps de la fin. Instruction moko na kopé Sabino o na ko révéler awa kaka na télévision awa ezali Papa Fayulu oko mokolo nzambe ako établir yo na mboka nyonso ko bosana te pour la président Étienne Tshisekedi. Il faudra qu'on rectifie ba annale historique pour la période nyonso ezala je pense de 2011 à 2016 ce qui na bosanité qu'on rectifie histoire azala représenté en tant que président de la République démocratique du Congo pe ko dédommager famille Mobimba mosusu na lekisi. Finalement oyo eza message pour na peuple na biso congolais. Ba instruction oyo nzambe apesi pour na préparation ya victoire oyo tozo yamba elonga eza ya biso wana toyebi yango bien. Kasi nzambe alobi numéro 1 Matthieu 5 verset 44 à 48. Donc ndenge ezoloba na Matthieu 5 à partir du verset 44 elobi Biblia elzoloba linga banguna na yo pe sambela pona ba oyo babundisaka yo. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ezali na plan ya nzambe nalingi na yebisa bino peuple congolais na bambula nyonso oyo eleka soki otali ba message eleka na internet nyonso ezali kaka ya kofinga pe ko maudire batu kaka makambo ya mabe bilakeli mabe e nyonso wana. Est-ce que efuta biso tilelo ba malédiction nyonso botindela kutu président Kabila? Est-ce que Simba ata mukete ata mukolo moko te azalaka pe kaka wana plus bozoloba bozofinga ndenge bozobakisa kaka makambo ya mabe koloba mabe kofinga plus bozo établir ye na position wana azala wana azala pe makasi eza nde biso tozopesa ye makasi na mitu makasi esengeli tozala na attitude mosusu. Nzambe alobi motema na biso eza yako limbisa bato. Moto nyonso akosala mabe oza obligé ya kolimbisa. Kolimbisa elakisi te koza pete. Elakisi nde ke ozoyeba nzambe ye moko na tango na ye akosala. So instruction numéro 1 ezali il faut ko limbisa banguna na yo pe ko sambela pona bango. Je ne pense pas bato ebele bakoki koloba ke ngana sina sambela pona président Kabila. Même pas pona ye ata longwe ezala ye ezala bato bazalaki na ye pona ba politicien nyonso oyo bazo yiba bazo sala corruption osambela pona ba gouvernement na yo te
Mais comment est-ce que bakomona pe lumière mwinda bayeba pe ko changer ko sambela ko bondela pona bango? Eza instruction numéro 1. Deuxièmement, à l'obi, il faut qu'on s'humilie. Soki bo sambeli pona ba banguna na bino, pe pona ba traître, pona ba persécuteur, nzamba lobi okomona loboko ya nzambe. Verset mosusu ezoloba na Romains 12, 19, 21. Na kotango na français, moyena tango na lingala ezate, na za na Bible lingala te elobi. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Nzamba zoloba, limbisa. Ko sala vengeance yo moko te, nzambe ye moko ako régler problème wana. Mais devoir na yo alobi ezali, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et sengeli, to zala na mawa, to banda ko sambela pona ba ennemi ya mboka. Na moment oyo, ndenge bozo tozo zela victoire. Nzambe alobi, to kosala oyo, moto mususu akoki kosala te, soki ezali na nzoto na yo. Mais eza instruction spirituelle. Pour na ba homme na ba femme oyo baza na esprit. Victoire eza na kati ya ba action ya ndenge wana. Eza ya ko finga te, mais banda ko sambela. Banda ko senga molimbisi epa nzambe. Okomona pe loboko ya nzambe. Tozoleka. Nzamba lobi ezalaka na 3 étapes pona ba oyo basalaka biloko mabe. Numéro 1, bo sambeli pona conversion. Soki ba boye ko se convertir, bo sambeli pona mabe o bazo sala esila. Soki étape wana esibi lisusu te, dernièrement eza de jugement ya nzambe nde eko beta pe eko sala mosala moko ezali parfait koleka oyo yo okokaki kosala. Excusez. Nous allons dire ceci. Beaucoup de prophètes vont se lever. Ba prophète ebele na basali ya nzambe bakoki kotelema mpona koprophétiser, mais nzambe atindi bango te. Bokoyeba différence na maloba oyo ekobima. Il faut bozala na discernement. Botala pe en fonction ya ba écriture avant bo yamba message. Message nyonso eza ya nzambe te, mais ba message misusu pe eza ya nzambe. Gloire au Seigneur. Par contre, nzambe alobi pe oyo, alobi pona ba pasteur na ba homme de Dieu bisika nyonso oyo fale baloba. Mais ba décida ba kanga monoko bazala na kimia bazala na calme, bazoboya koloba. Azoloba que au temps de la moisson, mokolo nzambe akosala bakozala parmi les derniers ya ko bénéficier. Na bénédiction oyo nzambe azo mema na mboka na biso. Nazoloba, soldat du peuple, le Dieu des armées, nzambe ya bibele atindi yo, aponi yo, ekosenga osala moi quelque chose pona restitution ya mboka, pona victoire ya mboka, pona peuple boyoki malamu. Nzamba asengi repentance, place bozali bozo kende na ezala na église dimanche, ezala kana na bandako na bino, bo mekananu ko ngumba mela nzambe, ko senga e pardon, bisika nyonso, a partir ya lelo ti mokolo ya suka ya mboka ya sanza ya décembre, tozala wana to sambela na bandaku na bino bo senga
molimbisi epai na nzambe mpona baaction ya mboka. Bosenga mpe nzambe apetola biso na makila ya Yesu. Ekosenga mpe bokanisa nzambe na baeglise na bino bimisa ata 1 franc opesi, parce que eloko nyonso nzambe asalaka na offrande, asalaka na libonza moko, asalaka na nkona moko. Oza obligé oluka oyo koki kosala. Soki eza mbongo te okoloba nzambe nga a partir ya lelo na dédiqué nazopesa mwana nanga moko azala serviteur na yo. Oh nyonso koki kosala sala veut epai na nzambe. Et je crois que Dieu a kosala tokomona pe libération oyo nzambe a kosala. Alobi nation oyo ya Congo eza spécial pour nanga po eza nation ya ba prêtre sacrificateur, eza nation ya ba serviteur appelés à être mes témoins dans ces derniers temps. Alobi ba richesse nyonso na tie na mboka oyo eza kaka pona ko sepelisa biso te, eza parce que ako utiliser biso pona avancement ya plan na ye, ya agenda na ye, pe ya royaume ya nzambe. Ata oza na yo chrétien te, mais ozon dimela Martin Fayulu comme président, oza na devoir ya koloba nzambe, que le Dieu de Martin Fayulu, soki aza nzambe, démontre sa puissance. Kota kakana lo sambo wana tozala unis, un dans cette prière, et je crois que nous allons voir la main de Dieu. Boye banazo sambe la siko que nzambe azala na biso nyonso, que la paix de Dieu soit sur ce peuple dans le nom de Jésus. Tozolo baka partir ya lelo, le ciel, la terre, le soleil, la lune combattent contre les ennemis de la RDC au nom de Jésus, et que le Seigneur bénisse la RDC. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous libérons la puissance de Dieu dans ce pays. Que le feu de Dieu, moto oye ezali nakati ya ministère nabiso, ezala, esimba, banguna nyoso oyo bazo bundisa plan ya nzambe pona mboka nabiso RDC dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Tozanabino, bye bye.